résidence surveillée bakoyisi kokende nulle part oza kolandanga mais après des années qui est toza koya mais mpona pesoka explication ete bandako ekoma ekotongama na pembeni parmi basanto bazali koya wana nde bango bayaka kozwa décision ete lokola bandako 2-3 ndako elandani ebandi kokangana te ebandi koforme comme si lupangu eke okotiaka babrike muke kaka entre mpo connecter building ona building mosusu building ona building mosusu c'est comme ça bayaki kooccuper presque une grande surface eza kaka koentouré même pas tellement mais ekangisi basilika qui est cimetière ya nani ya Saint-Pierre mais lupangu mpe ezali mpenza totalement ya kokangama te ozolona mama ani sikoyo otuni ngai différence entre Saint-Siège na Vatican na bandi kokota sikoyo basilika nazaka kolobela yango eza kaka cimetière to tombo kaka ya Saint-Petelo ya Santo Petelo kaka me bandako ebali kokangana pembeni yango nde sikoyo mutu eza koforme fi mwa cité ya moke ebandi kose construire histoire yango eza molai me na mokuse bayaki koclôturer yango parmi baoyo bazalaki ete baza basantu epuis baza en charge ya basantu ki ya église babishop sikoyo babishop wana ndenge baza kovanda babuilding ekanganaki oyo nyonso akoki kozala lider na bango ye tokolobela bango nde lider yango ki ye chef yango ye mutu aza considéré comme a remplacer na place ya nani ya Saint-Pierre parce que Saint-Pierre ntango batikelaki clé epa Jésus donc ye ntango akufi akela clé yango fatikela yango soki na mutu mosusu ki ye toza koya mais en attendant ocomprendre ke sikoyo cimetière tombo ya nani ya Saint-Pierre yango nde sikoyo toza kobenga Saint-Siège. Ok, na comprendre sikoyo. Qui est siège signifie nini? Bureau central, quartier général, sede. Sede siège yango elingi obake ya ye moko Santo Petelo kiti ne yango wana. Ndaku ne yango wana. Place ne bakundeli ye yango wana. Yango wana Saint-Siège. Mais sikoyo bandako bana koya kokangama basantu musu bakoyi koya kotonga na pembeni chapelle qui est ndako kosambela boyi kosambela kata cimetière te mais fi moi chapelle ezali fi moi église eza wana ekangani nyonso wana formé cité groupe bandako yango babengaka cité oyi kozwa cité sans groupe bandako te nde cité nyonso wana bandako ekangani tout autour ya nini ya cimetière ya bata Saint-Pierre yango toza kobenga sikoyo Vatican ocomprendre Vatican cité sikoyo to définir yango ezali lupango ese formaki autour ya cimetière ya nani ya Santo Petelo et cimetière ya Santo Petelo qui est saint kiti na yango wana donc Saint-Siège ni wake kiti ya nani ya santu nani Santo Petelo pona nini saint parce que azalaki saint pona nini Santo Petelo parce que yeng batikela nini clé na kolakisa na drapeau ya Santo Petelo ya Saint-Siège na clé na ndenge batila yango na ebandeli na original toza kolobela kuti église catholique encore une fois définition ya Saint-Siège na uti kopesa ngo définition ya Vatican na uti kopesa ngo bongo komba Vatican euta wapi komba Vatican ti lelo eza penza très connu te soki euta wapi mais tia yango na mutu ete Vatican elinga koloba lupangu eza groupe bandako autour ya nani ya cimetière et kobosana te na zongelo sikoyo que place wana ezali considéré comme prison toujours prison banani ya basantu banani bakangai bango wana gouvernement italien bakangi bango wana est-ce que ero oyo Vatican toza kolobela eza nanu ville indépendante non ezalaka na contrôle ya banani ya ba-italien ya ba-romain ndenge olobi wana nde Vatican mama anile lokolala te parce que nayebi te oyala baquestion eza koya mais en attendant est-ce que ocomprendre bamakambo etali Vatican na kesinvi Saint-Siège mpona yo mondimi ye ana comprendre sikoyo olobi basantu na ntango wana mpe bazali kobala sikoyo mpona nini bachangeaki yango kasi sikoyo balingi so balabala te merci likambo wana nakoya kopesa réponse bien après okoya koyeba yango soki babala to babala te kasi soki olandi émission na biso oyo ya Saint-Pierre
okoya komona ete ye moko santu petelo est ce que azalaki akobala oui ou non pesanga réponse en fonction mateya na biso elekaki na Saint Pierre azalaki akobala mais sikoyo mpona nini sikoyo makambo echange balingi susu te babala ezopesa sasa mpo na ntango wana bazali kobala sikoyo balingi susu te babala bon soko olobi sikoyo qui est en avance déjà nasotaki premier mpona koloba ete émission oyo ya Saint Pierre Saint Siège na Vatican toza kozwa à partir ya 1920 tina l'an 32 une année avant Kolos akufa okoya komona soki tobloke banda santu petelo moto azalaki akobala epuis avandaki mpe nani na Italie comme bishop comme archbishop ya baeglise nyonso azalaki marié toye tina 1920 avant que église chrétienne ekabwana parce que awa jusque nazolobaka église nini ya chrétienne église chrétienne qui est biso nyonso kombo ya catholique eye nango après kombo ya protestant eye nango après kombo ya église nyonso oyo bezako o église ya mpevalongo o église ya bakimbaniste o église ya batata nsima otoko o église ya batata nani wana nayebi nango te pesango kombo oyo ezali est ce que baéglise yango ekumbaka croix mosusu ekumbaka croix mosusu ekumbaka na croix loba na bango kuna mosusu ekumbaka croix mosusu ekumbaka na croix te ndenge nga jésus moko alobaki mangomba bo oyo ekumbaka croix te tolobela yango te baoyo nyonso bakumbaka croix bango toza kolobela lelo oyo donc baéglise oyo ekumbaka croix oyo babengi konga chrétien ce sont des églises oyo ezalaka eye nango kaka après 1930 avant 1930 qui est yango nazwi kaka ba 1920 limite à partir de 1920 tina sekuna pour avec précision pour répondre question na wana mama Annie tika na yebisa ete tant santu petelo akufi tina date ya lelo yo hein avant que l'église ait kokoma ete ekomi divisé il y avait au moins 266 jusqu'aujourd'hui banda santu petelo numéro 1 tiz nani mtaza na Vatican wana Pape Bénédicte 6 Pape Bénédicte 6 aza 266e pape mutazwi kiti ya nani ya santu petelo mais anatana tayako na mutuke 200 nazoloba banda ngolo yesu apesaki clé epai ya santu petelo ti église chrétienne ezalaka ini moko kaka ya bandimi kaka ya bachrétien kaka 259 pape ou tozwaka 260 pape tout bato nyonso 260 pape oyo nyonso bavandaki na kiti ya bosantu ya nani ya santu petelo bango nde toza kolobela à partir ya 260 à partir ya pape Pius 11 tina pape Bénédicte à peine 6 pape kaka nga na vi na nga namoni combien de pape 4 pape namona pape Pius 12 parce que akufi à peine 1958 namona pape Jean 23 namona pape Paul 6 namona pape Jean-Paul 1er namona pape Paul Jean-Paul 2 et puis awa oyebi yango calamité na année passée toutaki koyamba nani Bénédicte 6 awa na Washington kaka awa na catholique university tozalaki wana oyebi yango bien tozalaki wana tomonaki biso nyonso tozalaki na cortège na wana c'est pour vous dire que ngai na vi nanga namoni combien de pape 4 pape pape moko nazalaki komona Pius 6 et Pius 11 Pius 11 pese natika na ye mutamwanga ye église oyo nionga azalaki ya mavwanga si politique ezala na église yo oyebisaka kaka bapaster yo na mwa te bapaster ozeyokana te ils sont des pasteurs ya nano mwa groupe bapaster baza koswana te bao bayaka na esprit ya kidiabolo baondi baka na koswana bo tika na biso kiti ya santu petelo ebimisa bakoswana maintenant baliwa ya somo kutu bango na bango bapape tozoba bapape oyo église chrétienne nazoba église bapater bref makambo tokolobela banda Pius 11 longola Pius 11 ti Bénédicte 6 tokolobela bango te tokolobela à partir ya Bénédicte peut-être 15 ti na santu petelo bango nde toza kolobela awa donc mama likama oti kotunanga est ce que bapapa yango bazalaki kobala oui tika na biso yo te pasantu petelo ntango ye akufi atikelaki kiti yango epa nani namoni soki natala na liste napeso liste yango lelo makambo kotriche ezali okoki no kotriche Saint Linus te Saint Linus après liwa ya nani ya Saint Pierre ya Saint Pierre à peine
bon Santu Petelo akufi na ba musu ba 67 ba musu 69 mais tout ça ba l'an 60 wana hein 67 ah 67 mais c'est normal 69 confusion ezalaka na badate wana parce que baya additionner sous 2 ans na katikati wana pour des raisons oyo tokolobela makambo bien après parce calendrier bango peka ba Santu kaka oyo mais aumele pe na kiti yango hein 35 ans wow. Santu Petelo ça eu 35 ans comme pasteur central comme nani oyo kutu namona oyo aumelaki mpenza te de 67 na 76 dezaka bapa musu basala kutu même pas inane ba musu pe balinga bieka ye lelo yo attaque akufi na ye sans qu'il sur la kiti mais bapa po toli kolobela ndeko na ngai bapapa ya molimo o ba remplacer kiti ya nani ya Santu Petelo tika na biso se na ngai te ba Santu ebele bapapa ebele bazalaki na bango pe na kati ya Roma te donc tango toza kolobela oyo ya Vatican oyo ce n'est pas que ezalaki toujours que pape ezalaka na Italie ezalaka na Roma et puis tika na pe na apprendre ba pape liboso batali